yo on manque kokono est-ce que la moitié yo on met les masanga makasi yo komi kobungelanga la copé tombata mutu mayele style yo on manque à bête à jour est-ce que la moitié on manque kokono est-ce que la moitié on met les masanga makasi yo komi kobungelanga la copé tombata mutu mayele style yo bébé attends. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescendé ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescendé ça. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans l'art et je deviens rage quand je suis dans le Mbote libota nanga mbote na biso esengo mingi ya ko présenter biso lupango oyo eza vraiment très bien nde tozomona eza ya munene 12 mètres x 25 soit 300 mètres carrés. Donc eza na ba porte bela ba locataire nde tozomona. Je crois que tozopusa na malembe to la kisa lupango eza na nde tolobi eza 12 mètres sur 25 soit 300 mètres carrés na 4 portes. Il y a ba locataire donc porte à liboso yango eza na 4 portes na maison commerciale moko. Et tu comprends déjà que maison commerciale c'est que le pango eza na route moko semi principale soit eza na direction ya munene parce que tout le monde a déjà maison commerciale ezali c'est que eza direction moko munene et puis eza direction moko eza vraiment purement commercial. Donc yango wana o eza portail tota mai soki ezali voilà mai yango yo avant to kota na explication normale to laxi mai bomoni mai ezali courant bomoni déjà et puis to bandasko ko présenter voilà ndako liboso yango na gauche to ba eza na 4 portes ndako liboso yango yo eza ya une chambre ndako mibale yango ya munene eza na 2 chambres et puis ndako misatu eza na gauche lisusu yango wana ezali yango yo awa et puis ndako mususu yango yo eza studio ya munene. Donc ndeka to le que le pango eza 12 mètres x 25 donc 300 mètres carrés na 4 portes ya ba locataire na maison commerciale moko to malibanda. Je crois que to remona yango awa to la kisana sima côté batandara bilamba et puis espace o ezali entre murs na banda ku ndenge batongela yango espace o nyonso ezali mutakoki ko tonga eloko donc ko modifier ba mambe belé. Donc le pango oyo eza na commune ya Ngaliema Mbinza Ozone pona ba o balingaka Mbinza Ozone yango yo na référence centre supérieur militaire ou avenue de l'école. Donc tobi malibanda po tola kisali susu banda ko o nyonso ebimisaka $450. Dans libanda yango bomoni
bato bazoteka tout là dans ndako ebimisaka bandako nyonso na maison commerciale ebimisaka $450 lupango batie yango $65,000 à discuter na bandeli revenu mensuel eza $450 lupango batie yango $65,000 à discuter donc balabala yango biso tozomona eza emplacement moko il y a bien vraiment à tozotambola eza emplacement moko très bien merci beaucoup bonne chance omanke kokono esko langote yo omeli masanga makasi okomi kobungelanga nakope tombata mutu mayele sila yo omanke abeda jour esko langote omanke kokono esko langote omeli masanga makasi okomi kobungelanga nakope tombata mutu mayele sila yo omanke ritmandala esko langote Billie Jean, dans mon jean y'a des shit, dans ton jean y'a la shit, dans mon jean j'ai Gucci, j'fais Didi. Billie Jean, dans mon jean y'a des shit, dans ton jean y'a la shit, dans mon jean j'ai Gucci, j'fais Didi. On manquait pas tout. Mutu omanke kokono esko langote yo omeli masanga makasi okomi kobungelanga nakope tombata mutu mayele sila yo omanke abeda jour esko langote Billie Jean, dans mon jean y'a des shit, dans ton jean y'a la shit, dans mon jean j'ai Gucci, j'fais Didi. Comment ça j'ai suel, comment ça j'ai suel, d'abord Ndombolo Boussa j'ai suel. Comment ça j'ai suel, comment ça j'ai suel, d'abord Ndombolo Boussa j'ai suel. Essa chez est big up en direct du bando. Gang, t'as capté? Pow! Jeune courageux pro. Gang. Oui ça j'ai fait. Yo, omanke kokono, esko langote. Yo, omeli masanga makasi okomi kobungelanga. Nakope